nasina na m'appelle Mbaboko Yanzambe, je m'appelle Champion Lokale Bandeko, Ndegena Isarabino toujours Mbaboko Yanzambe, nani aloba nani aboya. Na epike bofandi ebele kaka ne bofandaka bana maluku, bana kingasani, bana kinkole si tu maleka. Pona ni tembinza bandale. Yango na komeki ni bakache bazakate na komeki sasa. Et bon, on a pas besoin de voir nini, bofandi et belé, car on est toujours que 100% catch congolais, 100% catch congolais, ne ratez jamais, et ratez. Chaque dimanche à 15h, jeudi à 21h, samedi à 15h, vous en avez. Bonne anonymité, lundi à 11h, la rediffusion tango c'est ça la maka. 100% catch congolais qui toko makasi. Nabi so sombaka déjà crédit na libela mais kobenga na nute pona yo ozakana no yebi si jete momo wandi kobenga na nute na lobi boy 100% catch congolais eza eloko moko oyo biso tolingaka mingi bokoko oyo bino benga kindoki biso benga bokoko chinchirichi na chichirichi bakomba eza ndenge nini lelo bakomba eza ndenge nini lelo tope na yambi banani liboso na ebisa bino na ko rappeler bino ke catch ezalaka ndenge moko monde entier tozaka na 3 sortes ya catch technique, catch coriace pe catch fétiche. Na rappelaka bino mikolo nyonso kandeta ken azaka catch féticheur américain mais yo zaka derrière des fans ya ndeta ken pona nini olingaka ba catch congolais te pona edinga menaka michopo mais ndeta ken pe adamaka baba katia mo d'américain na boze komona ne atela michopi zo bima michopi engai mais yo soko moni kaka zombie de kibambi asimba kaka mwani ya chabu makile bima o katia ba congolais salité te to za kati moko biso yoso soki na biso ke Chris Benoit 5 Korea sa solo abima kala mabende banini mais na kati congolais peto mona kata mutazimwa libende mwanini de c'est que to saka bakati ngo biso so ndenge moko na fui disi pe basala bongo na France pe basala bongo soki na émission lisusu ke Jamaïcain c'est technicien asimba lelo tabeta kama shita beta kama nini mais malgré technique moi chiri ne pezalaka ya babeta ka likola pambo ko yo ka ya biso pas de moi ba technicien belé et belé na otanga na ba kombote sinote na boy ba kache basanga na ba tangandika ko na kufale la mama fuidi et bongo bino boseka nga bandeko je m'appelle Mabuku ya Nzambi nazanga moko tele la plateau les semaines que non semaine moko ba combat semaine moko ba invité mais makambo ko stila awa te et ko stila ko benga na nute de nga numéro kuna tela nga numéro pa bazo lela numéro ba le numéro mais le ko ko na numéro na ngai na bike bo ndida ko benga ngai me bo benga na nute bozala tempo merci beaucoup d'être na nga papi fala musala ki toko na bite na cancel
to tsunani lokola yo angalie. Oui, avant de présenter nos invités, tout à nous combat moko ya nostalgie ya Papa Kanza. Papa Kanza abunda bitumba kitoko na poto tangu abundi abeti sérieusement biloko kala. Et bongo to yamba invité na biso. Dete ba fala. Eza prêt. Papa Kanza ala dit qu'il a munene boy. Ala dit qu'il a munene ba makasi yote. Combat moko ya Papa Kanza à vous. Je m'appelle Maboko entendez makambo ebembide. Titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka. Je m'appelle Maboko entendez makambo ebembide. Titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka.
nayebi te côté boza bosepeli mingi vraiment ndenge moko esepeli si lingomba momimba ya lingomba mobimba ya bana aimons nous vivons ensemble biso so bana tolingana oyo ekamamaka bongo na Pascal Poba bolimbisa ekamamaka bongo na Dudu Tesi mwana ya France ya tongo secrétaire général eza Pascal Poba soki opposant biso kota na lingomba wana benganga na pesa oli mewa Pascal Poba okota vraiment na lingomba ya aimons nous vivons bana nyonso ya tolingana basepeli mingi kote bazali ndenge moko pe merveille fala asepeli makasi merveille fala mwana ya kapela kapela di kote bangombe te bangulu te mais kapela merveille fala pe asepeli makasi bango na Berit fala merci na kobwaka si mais boza calme na wana boka bino malembe yo komele nga message na boka oza calme na boka na boka no merveille fala na Berit fala oui na yambi ba invité nanga mibale mais ba éviter que bazala ba club différent et bongo biso comme nous voulons savoir tout la vérité te ba vérité et où t'es pas nani to nani abetaki nani na yebi ke na loboko nanga oyo koto ya mobali bongo na yambaki invité moko boye na loboko nanga ya mobali oyo moyena tanga kombo ezate fo bino moko bo découvrir so tel na sima nanga mutu azo bunda wana na sima nanga yende ba me invité nanga ya lelo mais na yambaki kombo na bongo abenga kaye Super Ewinge Ayakubuma mbote Super Ewinge Ayakubuma mbote les gars journalistes ya Nzambe Super Ewinge na ebite ozi ba kombo mi balemba la moko ozi super patata ka super to baka super anguluma mais to ki yo super olongoli parti anguluma ote Ewinge ozi susu ya vient na biso tin de Ayakubuma osangiste oselo ko trois kombo ba moko yo moko poni bongo super bon ngai mutamisanga kachera super anguluma yenda misanga kachera donc yango wana pesa kombo super donc tema pela lingara ve wala ve lukamba makasi donc Ayakubuma na suka donc ngana ye na ebite donc parmi ba fan ya Ayakubuma yo pe ozana kati numéro 1 ngabila numéro 1 de la lela mabe donc j'étais na bombi yango moni na zubike na zubiki bike zo kima na tango premier point na biso Ayakubuma na bombi na loboko na ngai ya mwasi kotoyo naza bongo na katier oyo bino pe botu na ngai mingi bobi yango muto oyo balo popola bo soko bonga ki dimanche oyo lekite me oyo wana zakina be invité wana belé na plateau moi makile moko zaki na ba appel ba benga ki benga moko swana moko zaki awa to bai to tika boyete fo ye moko aya koloba ko bako ye to ye ako na bwena ko sisa la suka pona mwanda akozandika ko bambanga kona kufananga bongo eza maître nani eza maître Chege vice champion de Kinshasa. Bonjour maître Chege. Bonjour. Mais côté en autres on dit maintenant il y a des vice champion Kinshasa. Dans un déga au lobby donc on dit maté mais nada vice champion il y a de Kinshasa. Il paraît au loba qui na ba TV na biso bato arc-en-ciel que il paraît au ba CD qui combat wana pona yo opola batika ki mutu mususu abeta yo mwate kaje sala maki est-ce ça bon wana za ina komba nini o ngai batika ki ngai ponga ina pola ki komba nani po ya ba kombe pele wana po ida maki na ebite dete est-ce que to avasamba moko extrême moko boye bakomaki Chege wana extrême moko boye biso libanda bakomaki Chege tozeko pe dimanche wana kuna tila biso toka nini na kombo ya muto ya tangaki to yoka yango pona aroyo le bobo champion lokale mutu ataka songiso nzola ngaya batute bango moko avu dete avu je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi longi mokonzi na ngai titi longi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka ozolanda ezalaka te bakimi komba baonde bapesa ki giga faveur wana po giga banani bakimi komba 5 chantiers batie komba 5 chantiers contre giga akimi giga bamatise na ringi bakote tina 10 agaje na ba beta akimi après azozwa raison ezalaka te baye kotia giga avec giga na animal animal pasa dini akimi giga bundi ata komba moko te
ozolanda abundi ata komba moto animal oyo bundaki na ye animal nde batiaki ye na Giga ta batie nani 5 chantier contre Giga 5 chantier akimi après tango ya kokima nde sikoyo baye kotia ngai na nani oyo na Rambo mobali na ko beta Rambo mobali après baye ko batie Giga contre animal pe akimi Giga zo gagner na ba follow fe menga na zo gagner na ba combat pe zo kende normal après baye ko tianga na aniata na l'équipe finale nazaki na ba douleur ponga na bundi ba combat tout mi balé tina koma na finale mais Giga bundi ata combat moko te azui kaka sentir kaka boye donc nazo regretter makasi batu ba pese faveur ezali 5 chantier atika kokosela detete ya zone makambu detete ya zone azana raison na ye azana problème moko na yete. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide sitiliongi mokonzi na ngai sitiliongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka nayebi te ngai na bino moko bozomo na pe tozo yoka maître nayebi te wana ngande na lobi te yondo baki otangana koma mutu est ce que makambo lo baki eza bongo poma mais c'est journaliste bon makambo ngo eza ya pina puelele combat championnat et bundamaki de Kinshasa pe bundama de Kinshasa babandai nanu na batante à partir à batante obimi champion à partir à batante oleki oyeti na de Kinshasa président a bengisi tous les catcheurs nyonso bimaki champion a bengisi bango alobi ba champion nyonso baya akutana mona ba champion ngo pe to mona na kibiso nyonso pe oya yebaki o alobando lobo ba détenteur bazalaki eyebanaki ba détenteur bazalaki mutazo a raison te ba détenteur bazalaki ebele wana président solo na biso ata mutu moko te na suka tant président lobi nana za na parole mutu moko alobaki te soki ba yebaki basaki na ba problème bango ba yebisa président te biso to boyi ba kachero ba tie ba détenteur ba za ba nani ndenge 5 chantier ndai koloba ozola ebonga ka loba na biso président pour président azwa ndenge na koyi kosala mais ba lobi eloko moko te pe président pe simbongo na po ba championnat bundam ba championnat pe ebundami na martyr wana ekobi lobby combat 5 chantier akimi nani animal akimi kutu yeshen chantier nano azalaki abundaki combat moko après ta ba ko tiena Giga abia obunda ta pousser ba raison na abio Giga za détenteur mais ayebi ba détenteur bazalaki ayebi yango ale ba ko gagner Giga ko gagner ti 10 koki Giga ko gagner donc akima ki combat ya monaki ngai parmi na leki na ba combat la nganyoso pe na bundi ti na gagner na komena ba douleur ba ko tia Giga contre nani animal azui susu akima yekuta mona na kikutu te ata na miso amona na kite donc nde na zabu na zana kanda moko doki na ndinga mukete ye pas zui akimi ale Giga tiomoni abundi na ekutu te Giga mbala moko ake final na ngai tiomona ki to ngate mana bundaki mingi na komeda ya kolemba pe na soki ba shock nde Giga ndenga zawana tia abundi na ekutu te donc a foxé na ekutu te nanga na bundi na kupota na bundi komba ni atawana na komeda na shock ya Paul na saida na shock ya Paul mais Giga bundi ata komba moko ta l'équipe finale nyonso wana abundi te tant ba tie biso komba na bité so koza na ba image mona Giga pena zo lemba na suka na ngwa zo lemba mais soko zalaki pena Giga za normal ndenga pena za normal boy na ngana beta Giga mabe ya moni tso moni ngai na yebo ya wana zana kanda surtout senti wana eza senti na ngai ezaki senti na ngai batu ba pesi ba faveur wana ezali 5 chantier moni ngala na so telema parmi bango ba pesi Giga ba faveur wana ya senti wana na zana mais surtout 5 chantier wana ya zalaki mais alobi na micro na ko bunda te ba détenteur po ba détenteur ba zalaki nani Sibolita zaki détenteur ozola Alakonda azaki détenteur Lipasa azaki détenteur bon pour l'année il était clair détenteur Giga ba détenteur bazalaki biso ne to yebaki ba détenteur bazalaki akimi ba rester dans la makiwana rien et le côté bango ne ba kiso ba lesa ki bango na yebite po bakima na yeba te po bozolo ba boleka ba TV bozolo bebele mais komba ngo yango yo bunda
totala yo zo sentir ngo ndenge biso ba misutu osuao mais bazo kima bakimi siko sentir wana maso ba botango na misa mais eza problème te o azala posa alobanga na tia sentir na ngai na misa abotola ngo mais aya aleka ou bien tie mbonga jenga na tie sentir na ngai. Oui, je m'appelle maboko ya nzambe bandeko na simbi biki na ngai na tie point angaye na yebite na lobanini na zongi na esika ya maître super ewinge anguluma même chanson na siboliti anguluma même kombo na super anguluma ya baseka ewingi na kati na éviter mettre super wingi obundaka vraiment na zaka fan na yo ngana zaka fan na yo sauf que na éviter olobi ke yo bomoza fan numéro 1 ya sibolite lelo yindi be pour yindi be bobike encore ya bine samba te sondage sala makasi place wana pour esala mi bwe super wingi contre lokamba osuka na banga te siboza kachelwa lokola kachel nyos to matamnali kolangi to betani donc kachel venet na yo ouais la pesa la valeur mais c'est comme kola ring donc to ko beta la ponga na banga répéter avec kachel lokola na banga et appel o eza très important bolimbisa na yamba yango so ekosala ma bien makasi. Allô mbote papa nango bengi wapi kombo nani comment on mabele mabele mwana masina papa lobini ndio sengi tata bakoma bo mwande babunda kitoko makasi ok, c'est que tu as une question oyo, c'est une question oyo, toyo katoyeba parce que quand tu bonga ka oyeba pe nanya robeta nanya robeta mbanga ni ça bien simana ngoto tena no komba na bangomi bale o komba o pe komba. Merci beaucoup. Oui, mais quand on a un si bolite za ndengeni. Quand on est na tu webisa o si bolite za kachero wa kachero nyonso. Donc un jour ko tebeli kula ngana ye do to beta na teke do to mi bali to mbene magela lingaka ye donc na adna fanatique na ele numéro 00 mais likola ringo comme mama mususu poso ba tembo ba tembo paquet mo robo ba tela boy o si bo contre super wing to bunda ta bakache ko aba sanga bote ko bote yemda akokula papa na obuna pola aza senti boso ba bete super edingwe so bete super ngulu ma ba besa ba beta bilanga ndonda makamna yetu là on a talisman mo ya makasi donc na catch américain au Congo donc makasi ngaso moni komba la nga donc ba oui au catch américain on va banga mtu te on a banga sibo na banga surtout on ba catch on ba susu ba sentir ba tante wana so wana leo na mona nga mtu te ponga na kubana ko beta bango boko na ko beta bena o ya za peme na nga la ko beta bona mona nga mtu te on banga la nga be ni ko ko bana kula émission o mo de kele pelo ndo la banga la nga mtu te na banga nga mtu te catch mo ko ko ma ina de ke ponanga bosombe da se ke ponanga yawo bana bandale bosombe ka da se ke na bité na critique na boye ko beta na mutatu me note maître ba beta ote pardon yo ko beta ete na bosen yo ko beta ete ko be na ko minde ngai na ba ku fana na pomela ko tike miso ngai maître tu es mana pelo to ka anji alobani ni pesa biso bien. Allô mbote papa nango bengi wapi kombo na s'il vous plaît mwana komina bumbu riva siko est-ce que wendi magasipe wingi akobeta oma aya kubuma
na invité bana bumbu babike et ça faisait pas si mais na invité na balini maître yumo voilà moi il va faire musudu ya ba koli opane baba ngambula mpepete uno la kombo banini sabi kombo la kobeta to ngaba nga somo ni komba la ngaba nga kacha américain mi golba ba onso ba la tous les mutazuma sentinga ba tanti wala ngana mona mutute ngana ko ba ko beta bango donc jete ngala bonus championnat par DC on parle abnu championnat par DC et ma cache le meilleur championnat bango wala inga moto ko ba misanga de no la bola na mona ngam mutute ngala ko ba na même na plateau na ko ba donc jete ngala ba la ngam Detendera qui me Nabonga malani wa kimara. Ba awa d'habitude on sait nini mettre pardon limbisa na ozana to tuna mettre koto mettre est-ce que te zana zoma na koto na esanga lokwa serkis mettre zata mana pele bongo na tuna ingai na okukate. Allô bonjour. Bonjour papa na ngobenga piko mona ni bana mbinza Kombo. Ouais, na bengi ka po Jogo Mushiga na bengi ka fani mo super wing. Jogo Mushiga fanya super wing. Ouais, na mekacha américain na Congo. Ba ko beta o abandi pembeni wala. Oyo ça. Oyo babeta ye. Oui, na rote la bino combat na bang na ye karaté pour na bo sepela mais na lingi bon limbisa vraiment bo créer ba bitumba te Atavino moko nazangi ya koloba oui na évité dete combat ya mettre chez les après comment mettre chez oh budagi na giga pour na tuna question wana na d'après pour na tuna question il faut déjà combat ni za après na mbapelo le moto so combat mettre giga pour na tout na nango malamu. Allô mbote papa nango bengi wapi kombo nani Abana ya kubuma Maître Shaba ya solo. Voilà, et puis ça va venir sur une barrière dans la plateau, on a basé l'autre côté. Bazo kayo. Ngana lo banana maka bomo te na obanga. Bakacha solo bala matete. Donc to couper tabango wali ka mususu. Naboy nakakoloba naboy mwanda asandika babaka ko nakubalela mama Fridi eboko bino bose kangai bayoki bango moko bako répondre mais c'est la biso na komba moko ya maître Chege ndenge abundaki na maître ani giga maître na maître on va na maître giga totala ngo malamu te banani abetaki nani avudete. Je m'appelle Maboko Nzambe makamangwe bembide. Si tiliongi mokonzi na ngai si tiliongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka
m'appelle maboko ya nzambe makambo ngo ebembi te titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka nayebi te binefala osepeli binefala to petit mbala est-ce que bino bosepeli bakombo te baoyo basengaki bota mpe komandinga ya maître sheki abundaka nayebi kala banda kuna bosepeli kote bozali bomoni ndenge maître sheki abundaka akoya se na rappela no il faut comprendre kati bien so moi muta simbaka moi libende moi brique moi nzete aza koya so moi muta simbaka lokote azobundaka ka sans kisi mais asimba kwa bakache kongole bazala moi système aitima likolo ndende tanga tiba te nde OK technicien so moi mutu banda ki tintiriti bondo ki bokoko c'est qui fétiche vous comprenez tozongi sika ya maître sheki ebisepsono mumukili kambango siko opolaki na bakomba wana olobi keno okoza prêt ya kotaba nini ceinture na yo su ya vis na mesa soko te ceinture ya vis na mesa boye c'est un chantier à Léon. Bon, to banana nous na opesa na réponse na ya nani ya Ewing. Ewingi ya lobby arobeta ba championnats oyo baza ba ceinture. Y compris na yo. Nanga y compris na. Mais aleka ki na championnat. Il faut tourner question aleka ki na championnat. Bon akatana ki pona nini. Ya lobby arobeta biso. Et ça problème était mais aleka ki na championnat na pe aleka na championnat. Bon point ni akatana kite aya abunda de Kinshasa aleka abunda de Kinshasa amona na kite na de Kinshasa ndenga amona na kite seke azala kite apolaki bon katier wa matete wana wa zo benga yo wana mais taba sasi championnat bon amona na kite ndeni et bon ye kwa bunda babi championnat za dit tous les katier nyonso aleka na championnat bon ya azalaki wapi pour tourner azalaki wapi so moni parmi katier azo loba bilobela za munoko toboka ozolanda c'est que akima ki na championnat et ça clair biso ba championnat tala ceinture na ngango
yango oyo mpo na ndimaki championnat mpe na beti na point normal na ndenge na zwi titre na ngai ewi nalekaki abundaki naboyi ye te abundaki mais akatanaki bon aloba susu abotola nga ceinture bon nayebi te mpo msusu atravaille su makasi ya mais nga mpe nazotravaille bon na question sitere wingi zelana tozana sitere wingi nayebi te avu sitere wingi ngesalanga pasi na mawa mo bato mosusu fo kondimaka ifo kondima ngai ile nabelaki club bongo aza l'équipe nationale ya bango nyonso baya kotala ngai na hôpital ti après une semaine oko championnat yango éliminatoire de Kinshasa ya solo na bali pe ba entraînement bani na ko gata ba entraînement na ko gata na buni de combat premier combat na beti quartier mo ya Kasavu Bukweki na beti après deuxième combat ba otanga na capitaine chinois dema na premier combat na soki dérangement loboko et pour dire longwaki kaka le même jour la buni susu deuxième combat na lela mati troisième code ko na ko sur loboko wana dans un dérangement ngamo ko na senga na betaka bando na bunda sute pas loboko na ko ite ngamo na betaka bando mais comme ça nga soka bike nonga na bangaki bani et de combien pendant la pour champion de Kinshasa ba musuko wa mbanga na ba ne faka boye azeli le côté de vanga mtuta ya te ko ngala banga te ngala ko to ngaba mtuta ta rien nga to tsela ya ngwa to tsena na ngwa la ruseli no azeli le côté pona na ebi nenge na azali na ebi nenge na bundilaka nga ko banga mtuta na ngwa na be mo cité na petit de te ko ngala banga mo singa banga rien o mo ne kenge felom donc ngala beta kana nga do jete nga banga mtuta na ebi te to mana pe to kana bana madinde ba tomboki Allô? Mais tu as dit que tu as katika sikoti. Yo boni kachite. Tozo c'est la meilleure susu. Tu as mis na bomba ne mettre chez Gabundaka. Tozo c'est bien sûr comment mususu. Yango na habité mettre. Bo pesa ba combien ça journée? Bon, tu auras la préparation, va passer dans date ça combat, tu auras la préparation. Tu peux le programme pour qu'il combat karaté parce que na rappelé que la matete le peut combat ezali à partir de 16h. Matete combat ezali na malandi combat ezali. Pas besoin pour ça ba combat mais nganga na makamba boye. Super ngilo bana mettre super ngilo bana lo bana. Au 4 championnat ka boye vraiment. Na bundaki des combats, tellement na maladie na comme premier combat na beti na gagné troisième combat na mataki na zoki choc ya loboko deuxième combat na bulina capitaine chinois na ba na niko bete ba ko kaita simbe kunga na toto ngani na betaki na la memesu troisième combat na koya na ko swa loboko wana choc sur loboko wana après ngamo na sabite na bandone non na okasuste choc na loboko yate ke nonga na kimaite na kombe pour la championnat de Kinshasa na bunda ba championnat wana de Kinshasa on prend nga la robanga teke no boela bona zalaki te ye première fois babu na championnat de Kinshasa ya wana ipacha mno ya ngo première fois na championnat de Kinshasa ya ngo pacha mno ya butale de ya bomina na la police admis champion la police ya ba technicien nasola mi a fort de c'est ami na ga mi 4e on combien la beti mi 4e na fort de c'est na police ndenge moto balobi nde leka soko leki eza nde soko leki eza makambo te leka nde po obima nde champion balobi champion te okatani seke opolaki loba clair na polaki me kozala na baduki te ote ezalaki epole oni te opolaki ndeti nge pa gika nalobi yango clair nabundi komba oyo ya championnat de Kinshasa na bundi na nio kamiti na komi na souffrance mais giga bundi te ata botuni ata bo inviter aye na plateau abundaki te a gagner na ba polofe aza nzoto makasi nde giga ganyaki ngai na bombi te na lobi yango giga pe akoma benga nga minga abi yebe falo loba apolaki so abi apolaki il faut être clair Zolan, o polaki loba no polaki koloba te o te o ezaki bozo ba raison te soit des titres au tout monde a eu des biso leki petit comme na bade Kinshasa to za score du Congo mais giga na du Congo ha du Congo biso du Congo biso to ayi na ebi ya c'est mais na pelo to du Congo to ka bien ngo golba allô Mbote papa na ngobenga kombo nani Maître Chaba le ballon tani mabili ningana
ngapi na nini ah Giga bon ye wana te ye na éviter na lo bani na éviter na lo banini côté on éviter bon ma personne salutation ah merci mais vous allez ayer on peut savoir mutalemba ayer baka soki azali mec solo il faut alinga ya na championnat pour championnat balobi tous les catcheurs donc on mona na kité c'est vous banga kinayo osolanda donc vrai catcheur les gars na championnat mais ça que on dit championnat après on a souffrir na ngana bundi tina gagner ale yo bani ko loba bilobela o te na ko to le sentir wana mais pour ko les gars na championnat c'est clair bon oui nabi bon botu on est ndera ça botu on est azara na anniversaire ya Mandita bulunga na beta ete botu na na anniversaire ya Mandita dixième anniversaire Mandita oh vous allez pembe oh ça pembe na kachero na beta ete ah so alo ba vérité na beta ete anniversaire Mandita alobi akoloba ne pa lo ba pembe oh hata na image hata na image wa na vérité soki dixième anniversaire Mandita ko ba ngana na beta ya ko na kawa ba mai na kosi die wa sasi anniversaire Mandita dixième anniversaire ya deuxième Mandita pia son âme na beta ete nalobi evinga ko ba vérité ba mingi yo beta nga ba image balobi ayo ba bato zo benga yo ayo ba ni ba image bato ba tout nécessaire il faut yamba bango ba bi ba image donc itongo bango ba benga ba image wana ala sa ba image wana o ya beta ngai alo ba bilobela te image ye mo za siri ozo ba ko bolo o beta no ngai te ozolanda o beta ngai yo mo za wana bi ke no ngala beta ezala bozala ba komba bo bengisa ngai ngaza pri bona wa banga botinda na invitation bon on est banani pena ko chape sentir on va cheka kuna kaka mutoro ba sa te obi na na bo ba no pesa na sokana ko to bula ya journaliste na tieno pembe no awe za na zande na posa na yende ba invité nga beye po kozala message journaliste kozala po kozwa ba image po batala sikoyo nayebi te na sala nini nayebi te batina kolobaka ebele eza nde titre to wana posa nde ya titre mutu nyonso azomona yango boye ozolanda mpo nga nalobaka na ngai oyo eza clair nazoloba mpo na kobeta okanga leta za te naza pre baza na bakomba batindela nga invitation naya na ko répondre invitation wana pe batianga kaka na ewingi oyo okwela fo pour kasi batianga na ewingi ngana kosala moko na katikati ya motema ayebi te soko obetanga de abukiti kasa nga na sa na betaka na ganya ko obetanga abuki na ko mo katiayo koganya na poza na baimage bamona balakisa mona nga bebe taizo na population bana kini bana posa baimage bana posa baimage bakomba champion il faut la image pour la combat papa okatana championnat okatanaki déjà babetaki yo kutu nga kutu tokutana ngai te mais da babeti yo longwe so okanyaki titre oyo metonga tokutana na de Kinshasa ndenge de Kinshasa ngaba twakimba anga eza makambo niveau mingo bakimina ya giga mingo bakimina oui nayebi mingo bakimina nayebi te so bana toka na malam te na pesi bino pe temps bolobi nayoki toka nde fani oyo azoloba ebongo tota komba na yo mpe amona mpo na bakasi toza na komba te allo bonjour papa nango bengi bapi kombo nani ah gumbu na kota ma campagne Matapoy ah ben maintenant champion des champions hein?
Mais Maître Wing Abi a tombola nga tinga mpande bando bete na plateau. Ah ba mekana awa teko na yo kufa pamba mwanda aweza ndika bambangana kufa na ngati. Na bete no yigasi. Bila vous bete gaz. Bon tu de la bete na bete combien de fois? Na bete ega blo mona na bete ega bote azala bana. Moi si ni moi azala mwana na basi na mwasi. So la bete so mwasi na tika nini? So la bomie sigo. Oh. Bah le vidéo est là qui ça. Vidéo est là ça na habité. Allô? En direct, vous avez en direct na cancel la chaîne qui ne rate jamais la banda kwa batu. Eh, commandant Toussaint akako anja maka Maître Wing ba ko beta eh. Maître Toussaint en tout cas mbote pas so sali. Ba bio champion si bien Wing ya ko boma. De ma go doucement tout. J'étais. Oh. Abengi zuka ko ko bengi. Allô? Allô? C'est quel Vanzambe ya tolo na changu. Na bon, na bité dété. Combat ya Super Wing eza prêt. Tout ça ngo pe ba mona pe ninga bundaka. Et ça se bientôt mana appel oyo pour na wa la pamba. Allô? Oui, ndeko na biso akei. C'est biso combat moko ya Super Wing to mona ninga bundaka. Pour ça la biso bien makasi ba sepela côté bazali. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Si tiliongi mokonzi na ngai si tiliongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka Alamba.
tombez bien ici. 1, 2, 3, 4. Et après ce moment, match à 4. Il est le stade de Bécasse. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai, Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete. Toleka. Oui, naebite. Côté boza bo sepeliti. Bakomba wango yo, bakomba ngo yango yo. Bakomba wango sikoyo na telebino déjà c'est bokiti mitema o na ta bakomba te to disitaka na plateau na te bakomba bana matete bakomba ngwana na mbana pelo esanga bien makasi. Allô, appelle Kei bon na boki kasi Pascal Poba moi tendance à tonga na boki au CPI ko toza Pascal Poba moi tendance ya solo vraiment nani ngomba na ngai mobimba ya nous vivons ensemble nous vivons ngomba na nous vivons biso nyonso ensemble ba ancien ya tolingana na mukambi na biso bongo du tesi na France ya oyangoyo. Allô, mbote wa pana ngobenga pikombo nani? Obenga na kama ukolo. Ah. Bo, talo wa wing, lewa fa tigre wing. Ah, Ewing eh? Ah. Maître Wing. Wana sipe na bisoba kawo. Yipsa kache na yo za pembe no wana. Maître Chege. Yipsa so sa yere. Ye abunaka na police. So yana fa yisi. Sipe on passe le kati. Voilà. Ah, dans bazar la police na FARDC. Nanga civil. So yana fa de sa okokate. So yana fa de sa okokate. Ingaye nebiti na bazini de la ngai bumbulu ya pamba civil na yamba na telo esala je bomona ibisa bino makambazolo bana bino awa ndiko na biso akei Super Wingi outi obunda komba moko ki toko makasi et puis to monaki o gagnaki te mingi na tuna yote na rappeler ndeko na biso kotoyo yenda avec no bacha komba bate komba Super Wingi afu. Bon, c'est journaliste. Moni combat au bozolo ba Super Wing. Tozolo ba bien. Et pour gagner. Tozolo ba bien. To boité aza kache fo abeta fa gagner pas pour là. Tozolo ba ndé championnat. Moni nga na beta la CT. Titre na ngoza pamba tina souffrir na travailler makasi pour na zo titre. Okutola ba lemba. C'est là mais c'est là. Oyeti mais ozolo ba na kutana ba lemba. Nga na bundi champion. Na bundi champion ya la police. C'est ko dala na biyo babu. Zela ya bundi ya FARDC. Ya FARDC alekite ba betie a poli. Ozolanda aye de Kinshasa te. Ngai na bimi champion ya la police. Nde na leki na de Kinshasa na kebi masusu vice champion ya de Kinshasa. Siko na okende di. Na club la police bato makasi bazate. Ozolanda. Baba bala na mkemke wala. Tant yo zoloba. Baba ndese tokute baba kache yo ka rapé Sony na likambo yo zoloba. Adusula bala bango. Polagi na. Fa ndese lo makasi na kuna jete. Fa ndese to pesa. Après awa ezalinde championnat. Titre nde to na posa nde ya titre. Tant muta abundi championnat nyokami nde azui titre. O titre ezali pana mubate. Eza ba combat pa pamba te. Ba parmi ba kache rebele ba kimaki championnat. Bakimaki parmi ata oyo mateto abengi auti obenga mateto akimaki akimaki sikoyo bazuwa wana bamoni mutabundi na ye aye ko mériter mais Zacle pe akimaki mais alekaki ngape na landaki alobia ko beta batu nyos oyo basimbaka ba mabaya mais akimaki championnat abunda kisudu ya na la police e bonga to kutana ngana ye amonani te ya za police na za policier
tokundi championnat ya bapolisier mais yazalaki te akimi mais ekoleka championnat sili aleki awa na plateau awa akomio akobeta ngai ata bino moko il faut kotuna bango baquestion moko ya bien mpo barépondre bakalaka mpe monoko na bango ekangama mpo balingi koloba mingi esala biso bien makasi. Allô? Allô? Bonjour, maman, bengi wapi comment nani? Bengi wapi s'il vous plaît? Oui, ndeko na biso akei albika bonjour ngali c'est parce que non bon comprendre ça bon moi nazo ya mbabino mingi te parce que nazo na invité il faut to yoka makati pona kati ya kongo mbangele ki banga ko leka plata akanzel na ita bloke akanzel ne a vérité tane na komba paki et puis maman mi ça pète ka biloko ça kananga azana bo. Allô? Allô? Oui, ndeko na biso akei vraiment nalobi boye bakacher botaka bambanga te papa mao na groupe to bandeko te na Arc-en-Ciel télévision la chaîne qui ne rate jamais tu n'as fait fond il a qui ça. Allô? Mbote papa na ngai obengi wapi s'il vous plaît? Bana Bumbu le sako na bino. Danger. Mettez wing, super et wingy. Tu as gagné, tu as bien, tu as gagné. Ada baba ne ba de beto bango de baba ndela kumba mais awa na plateau na ngate ta pa na munene ta danger ndinga pele la bana bumbu fort Bolimbisi demande na yo moyen na bisa bango awe za depa ekoya ko bandawa. Est-ce que vous me nga da steke? Na komi ko kende zero fin et comme kena kanga téléphone vraiment muke parce que ministre na komi ko na suka. Allô? Allô, bonjour. Bonjour papa nango benga pi comment s'il vous plaît? Oui. Iso na bengi na commune ya tele na Konga na Kampemba. Ah, bambila tu akampemba ya bino yango. Na qui conseille na esalinga bien makasi. Bana tout ya télé côté bozana dit que totaka 100% combat semaine moko to binga éviter. Il faut to ba pendenge nini bakati na sa Congo batama po balaka bambambe bele na tebite nanya ko banga nani. Yeti pe wingi ape obeta ambiance. C'est que bien ape obeta ambiance. Ko ba te na bango tout. D'accord yes. Allô? Mbote ya na ngam obengi kwapi? Précisément la nous pas mettre wing. Nous avons eu comme ça mettre wing. Bénédicte. Nous matoutou. Ngaye. Ngaye. Ah, aïe,
Vraiment. Na évité na lobani na. Oui, na évité bala kitambo nyonso côté boza kuna bino ngo. Kata kopika na sinani na kompana ke ngo kumisa na mete win. Yango muna kumisa mete sheke na pamna bakaza de. Allô? Bonjour papa nango bengo piko monani. Christian na Kitambo. Ouais, Christian na Kitambo. Eh! Champion wing lisusu. Eza base de sentir na ye, pas tout moi ka sito ki base de ba kuluna. Sentir na ye. Ah, bade kenge. Kenge fait l'homme. Babi le 17 mars à Makassi donc j'étais. Kenge fait l'homme. Ok, merci beaucoup. Oui, bana kitambo basi mana yo d'habitude tout le monde qui devait faire émission vraiment na ligne na kata ba pelle na obia baka 3 na kati. Allô? Allô? Ubengina komina njili si upe komona ni? Nansele komona ni? RF. Pinde kuna biso vraiment accueilli na tikana ba appel kaka mibale. Nani akokota nani akoleka neti ba tele zo leka tellement ebele donc nazo yamba vraiment na bolingo na bino nyonso. Allô? Mbote mama nango bengi wapi? Bonjour bengi wapi? Bana Kitambo. Bana Kitambo. Bazami bale ot. Super wing to super to maître champion vice champion cheki. Ah! Bobe na double mako fini. Na éviter na éviter. Ndena lawa zela ko bima na obanga bino botika na plateau kana mi bimeli libozo pa. Dala. Na zela na maître do partout na confirmer. Na la kotombola journaliste na tombole na chepe mendo to bandu ko bunda do. Bale yo tilobi. Oto mi bali to banga aliso batude. Obona biso na kotombola ya chepe mena. Do ya babaga e banda ya mikobe panzanya ta oshete. Oh makasi ezate mekolo bebele na ba vérité le bas vérité que na bête na selimba ngala lingaka nde bitumba na bête na anniversaire mandita ye na bête KO tanga iti ya kotika po kobeta comment na bête na selimba population zolo baba la kisande témoin na ngade Tyson bête na yebi ayi ko la bête yo ja témoin de Tyson oh yena katanga na komba to ba la bête yaka na image ase na parole ya ba vérité pa ko soko na plateau batu bakomona ba fanatique tu bakomona te e wi ya beta là dusulu ya wanga na sala na ba vice champion de Kinshasa mona ngo ya drama omona ngo okuta tuna bisote o ba so biso ba champion mo ngo to kuno opolaki na buri yo buna parle de ce na parle de na lobia balobi boeto balobi to classique bien balobi championnat ezali na ba tante chaque tante babundisa championnat ozolanda na ba tante na bango na FARDC babundaki championnat na bango biso pe na la police pe to bundaki championnat ya biso yo tani na kati ya champion o ya kati ya la police ezali ngai male no bango yo ko so yo to na FARDC basibe nguma ba animal basibo de champion na la police ezali ozolanda monsieur le journaliste ozala clair champion o ya FARDC ezali animal aye de Kinshasa nga pe na ye de Kinshasa na FARDC animal aye na FARDC na de Kinshasa ngai na ye na la police na de Kinshasa ozolanda ye déjà katana ki aza poussière
aza poussière nga nazo raisonner na bunda na giga na boto la ceinture na ngai ye azo mbrier ngai na buyo to na biso ke no eza ba mbrier okoi na fo poule migol bakini na nini migol bakini na bige no soka ya goto na ngana beta ye no jete kolingate on va passer migol ba ceinture zo le côté soko beti migol ba kala la ba zo na se tie pembeni la no beti ngate on bon yo kolingate le no la ba so ba migol po wala le côté yo beti migol kala na pesa o respect parce ozala mwasi na bana ngani za bona da ozala mwasi na bana champion ba kometa en plein air de toi sasa wana ko yango ngai ne ko yango na robeto awa pe muta koto la robeta ngai te no se ona na trotte ni senti wa ba ba robeta ngai meto ko ki na ona de kinsa sa te ko le ka kite se ko za pousser pa na ngai na ko ta de $100 na champion ya bino on va na ko ta de $100 na bunda la na na posa champion na bino ya na ko ta de $100 na bunda la animal akimi diga animal akimalide ozala part de cette siko ndenge ozoorganize omoni sikoyo tokutanaki na de Kinshasa champion na bango na champion ngai ya la police tokutanaki na de Kinshasa na poussière na posa champion na bango kutu akimi ozolanda ngai na numéro 1 champion la police nga oya bango ya FARDC akimi na de Kinshasa monani te lala ko mona mingi no moninga bo ngai na ba batini ozo ba solukuta yango balobi makambo nyonso solo ba yango balobi pa ka yo koto ko sanu baba yo koto ko sanu baba na pasi eh oui ko la kepele na toyo ka ozo bantiye bo bengi sangai bana koya ba mettre bunda kande ba mettre obu to na nango nayo obula mbabe na ko beto na 10 minutes ba mettre ba mettre si je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge moke te toleka Shakira Kiba oza mwana nga na limbisi soko ti mutu makasi nakokase yo ndenge nazokase baninga nayebi ata makambo ya ceinture oyo mokone echec kofa la président mpo aza président kofite aza mpe na kati ya fédération bango nde bapesa ye nga ceinture oyo etake champion du Congo sikoyo ya mobali aza wapi c'est moi la reine chacun nde nakolonise kati na minute oyo ata boboyi ngai boyebi ke bokoka te bokolinga kutu batianga na bino te mpona kobeta bino mabe oyo nga si boliti oyo edingwe moto na ngenge oyo batienga na lipasa oyo nani eza bandeko shaki amutetelanga na mutetela ti mais abi malgré si boliti anokola nga na kobeta ye eza te towelelaka kaka mokonzi mpo biso na mboka na biso koi mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba si boliti nayebi te abia bana bato mike na beti bango to wala nani la reine Shakira wana nyonso pamba wana nyonso bilobelaka koloba ebelebele ye akobeta si boliti ata kutu ngai kutu akoka kutu te wana bilobela bolandaka makambo wana te bango bazoloba Shakira azoloba wana eza bilobela makasi moko ya kobeta si boliti ndenge aza wana akoka te wana ezaka azolobaka bolimbisi muke bolimbisi nakomi kokende vers fin ya émission na ngai moyen na yamba bino eza lisusu parce ba déconnecter nga déjà kuna tokokutana kaka dimanche prochain nga na bino en direct na bappel bobenga lisusu te na mona bappel mais ba ko déconnecter nga déjà wana eza faute na nga te eza faute ya DT papi fala eza faute ya DT papi fala ya ngai te na bandi nangi maître mwende to calmer to doser na pona bokoya kotomboka bwana obeta ngai nazanga na la mama Fridi mais pesa na message mo après pesa message ngana za message mo na pesa Colonel Chakou président Franck Diongo na bakasi pe social sous muke ya mama Fatou de la liberté ba kontina biso bazo simba catch congolais la police na FARDC mbangele ki bango ebele na ebité na compte na ngai na pa na ngai biso tout bala nous voulons savoir na Congo oyo pe libanda mboka ba bala na nous voulons savoir na ebité
tosenga bino ke bo organiser biso komba moko ya la police na FARDC et osala biso bien makasi parce que tozoyeba te nani abeti nani pa koto oyo nana FARDC koto nana la police FARDC toyoka basipela ngulumati toyoka ba kapeliko toyoka ba maître chaque maître chaka toyoka ba oya mwasi nani Miss Mart na la police me toyoka ba shege toyoka oya msala nani bazakle bayebanite toyoka bayebanite te ongala ibe pishwa oyo kanya ngalo takanzete bote biso ba komba ya la police da FARDC to si bayebanite so chapela ba ngone so abimi chapela kuna ba chamudoko ba la police bayebana ba ngote ba prêtre pe amoko boze belé na bike ba din pe boze belé bo borenza ba match bolinga ba match mingi bolinga maka belé mais bolinga pe catch bo cha ba mbonga nje ozi pe moi 5000 moi 10000 moi bote wana pe kufi ozi kachero na kachero niti bomba de ba yoka bon nga sena yemo kuta ba ota $200 pa beta yi so yo soko lo $500 ezanga nini moko nanga titilo nga bake komba nyonso ya catch côté au salama aza dispo ya komisa matériel ya cancel et ya ko filmer ya Telemino TV yo fele bakonza bomba za kate oh yo pe ko to zali tsamwe lo moko boye bakome bundama to l'examen to tela bino ngo awa yo ko chakomba yo tsaka nini bon na boyite mais to tsemwe bakomande bolinga kame embo boye na ebisa bino ko encourager no bote bakomba bote ba la ranger ni fisi bakome bundama to za bilenga kati ndenge zalaka maître ouais et ça parole mot de la fin na yo petit message moko et ça c'est bien ma bon message ngazala reno bakonza mboka bo soutenir biso bakatier donc toza bakatier muso ebele ba souffrir makasi obunda komba bozima $20 na batu balandi route transporter na onyoso balandi o le $20 wana opesa so $10 ya transport $10 ko manda donc et ça la biso passe bo soutenir biso donc surtout biso ba boka tie boye o na beta na ngai donc na sanga soutenir na beta na ngai ta pembe na ko beta na ngai ko na mbanga o c'est tigna za wala beta na ri eza ndenge na ye eza policier ba lemba donc na pesi Astrid moi sinanga parler moi sa pembe mbote makasi na bébé na biso kenaya na pesi yabo mbote makasi na pesi Christian Diogo na pesi mabene bagarde yo solo mami na pe ba mbote ya Freddy le coutumier donc soko ki message yo merci na o petit ndelenga donc salenga mabia banini na pesi mama langa caché ya mbote na pesi Jay Nash maître lycéen batio sa centre na pesi bilo mbote bana ACDF mbote donc na ngabino makasi Sifa William tout ça na beba mabene mare kombo ya makasi bamasa ngano ba DT liwanza ba sipela nguluma na pe na ngasi bolit na pe sombote na kaka mwana yo a papa mais un jour to kuta na pe ko la ring obeti na pe ta valeur mais un jour mettre ça clembo tete ça clembo voilà police ba ba la rate na bango ta OK miko bakuta kimi ngabongo za klesiko ya bakuta babakima ngai tozo kuta nza bakima ngai babike no ngaso na beti mutu do fomo na ya lala oh ngaso na beti fomo sino amaso na ndako ebongo liyo feli na bosa komba za na ordinateur na ngana beti defo feli liyo oh komba za ordinateur na ngai na kotindelo yango na kotindelo yango jour dimanche au Lexango na beti defo bali bala mike bali bala mike bali na pese mbote ngala yebie ake ngala ko pese mbote neni no riche oh na pese bilo so mbote bolinga ngai yo supporter ngai maître wingi yeyo katiera makasi donc bana nyoso kango kolo ba continue so ta braza mbote nyeti RTGA maître RTGA ba RTGA bona bunane te bani na yebi ku RTGA ngote o ba RTGA na oui ba no to le maître RTGA te yebi RTGA ngaka za aye bana te na yebi la ngai te maître bana no te maître bana no te bundala oui na éviter na lobanini na lobanini na éviter o batangi o te c'est que ba ebi o te o batangi yeti maître Kevin
Kelvin Nzambatolo, maître Kelvin Nzambatolo na Changu, maître Kelvin Nzambatolo na Changu, maître Shimita Matondo, dégâts. Yete moi na Changu wale gars karatéka na maître Fabrice Mofende maître Fabrice Mofede bana suka epesi ngayo super oui mwana connaît chako bon ngana opesa na maître bidenda mbote te pa boyo beta ngai awa na bo maître bidenda na pesi na ngombote te maître à vous bon moi li loba moko ya mukepe nda eza penalty bon na koloba kaka na général Gédéon et pena en tout cas landa biso makasi parmi ceux qui bakombe so bunda ta place nini en tout cas ozanga raté donc ça la biso bien donc il n'a pas sur pena mbote belé maître Fabrice tous en posa na yo dans la police dans ngingi donc il faut au monana na pesi mbote makasi na pesi petit Jackie na pesi Autriche mbote ça que marqué yo lobi obeta ngai mais na championnat zalaki to kimaki oza muninga na nga police na pesi ope mbote mbote mais na pesi bango nyonso mbote marqué basalaki faveur pa giga en tout cas ça la nga passe choquant nga fort pour giga zo ceinture wana donc na regreta nga ngo fort pour giga bunda kiti au PSP mettre mambolo les megamani mbote na pesi mbote na pesi major Roger Kanga mbote makasi na pesi nani mama wana za chéri na nga moko na pesi mbote belé na pesi Nderfi Jordan ba mbote bela makasi na pesi beta boma dete Tyson na bosani binote mbote belé ozano innocent na ba championnat oyo batika kolobe belé pona yo na pesi mbote makasi na pesi na nani na alakonda mbote belé sikozali en tout cas tout le monde naka maître Bouchon na Angola mbote pena makasi oui maître Bouchon na Angola mbote pena makasi bongo to pesa bana ya lingoma mba emono vivant ya to lingana te pona nini mbote wekama makabongo na Dudu Tesi mwana ya France ya Tongo et buri na pesi Pascal Poba mbote $50 c'est quoi to comme vers faire émission na rappeler bino boy maître Chege ate sentir na mesa alobi oya ko tambongo bate komba na super wing oya ko super wing ya beti ya sentir wana akomi vice champion de Kinshasa super alingi atele su sentir su ya champion ya FARDC de ce qui super wing ya beti akomi champion ya la police mais na $200 yo te $200 na ndi ba kumbe bana na faut ba tupe ba ba mbongo faut ba tupe ba mbongo ba la posa komba bazolo bango awa babundaka eza nde bitumba batia ba mbongo anje oya yeba linga ke wing atia mbongo anje po ngai pe na tia senting na nganje so e winga za makasi abetinga zo senting bozolo ba pamba me mbongo botela ye bozo kokate oui botela ye mbongo akoma ya to bunda ça devient na senting ya la police la bête est clair la bête mo dala belé batuso ba belé dala batuso ba belé biso des alande batuso ba belé la pamba ngabo ayebi ke no pesi pe yo kobeta ne me ayo ba belé la ndenge mo no ba ni ba belé no ba bengi o awa wa bachela ombo ba o so ba linga ngai ba o so ba linga mettre oui bisa bango eke ba no so ekenge pe l'homme no ba patron on prend la kesa kitambo ba o so ba linga ngai Chege yo na be ko mettre pour mettre te Chege yo ngala ko bete na 10 minutes ko ikao ako tela mbonga jega ba na 10 minutes ko ikao na ko tela be mitu na tenge mitu na beti ebe tela mitu na ko tela mo jina ta ko tela na ko so jina ta te men bo na beti na banga na mutu te wana ndam no ke to s'il vous plaît na éviter il faut ma okatilanga émission il faut okatilanga émission oyo oui na éviter na éviter na le banini winga zo le bébé on va la bo la ba belete
ngalo bebele te ngalo ebila reno ngalo ebila reno na obeta na ngai na alinga na bundawa yo ebila reno na obeta na obeta na ngai kutu kuna na parti ya FARDC mais ozo yaka mbamo okobeta champion yo na obeta na ngalo obeta na ngai yo ado parti dans 10 minutes okoya kao ngalo ko sika na plateau na osila plateau abeta tension na mende ko beti na obeta tina wa mesa ngai oyo akotaka mbongo ngalo na buna otete tranché ngala posa bebisa awa te poto koyaka tala yo kana biso vérité ngala sika partout ngala buna nga partout ring nde akona buna partout kozala tachera ngala ko beto na tachero yo to ngala ko beto na kaoga aka no ko tekino ba chelo mbongo ngala ta posa ba chelo mbongo ba chelo mbongo na che sentina na bosa ba na beto na mkela plateau no comme ça ba chambo basi na beto na mkela sanza plateau lo bo ya lisusu te obi na beto na beto na beto na mkela plateau na beto souhaiter na beto comment tu t'es senti on essaie à yo pembe